radiofrance.com. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, 4 en sigle, vient d'entrer en possession du texte de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa. Après l'avoir décrypté, la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi fait la déclaration politique suivante. 1. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, 4 en sigle, félicite le président Etienne Tshisekedi qui vient de prouver une fois de plus ses qualités incontestables de visionnaire politique. 2. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, 4 en sigle, félicite et réitère la confiance aux évêques qu'elle invite à ne pas se prêter à la distraction des politiciens au moment de positionnement. La 4 leur demande de poursuivre la mission des bons offices jusqu'à l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. 3. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, 4 en sigle, fait sienne l'accord politique global et inclusif, et propose au rassemblement la candidature de M. Félix Antoine la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, 4 en sigle, qui fait sienne l'accord politique global et inclusif, propose au rassemblement la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi. Au poste de Premier ministre du gouvernement en gestation. Merci. 4. La coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, 4 en sigle, recommande que l'arrangement particulier accorde un poste de vice-président du Conseil national de suivi de l'accord au regroupement MLC et le Front pour la révision de la Constitution, pour le respect de la Constitution, un autre poste, un autre vice-président à l'opposition de la Cité de l'Union africaine et un troisième vice-président à la majorité. Mesdames et messieurs de la presse, la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi vous remercie. Mwana bandeko ya Lingala tolingi koloba boye. Ouais. Wana accord global et inclusif. Accord wana topesi merci na président Etienne Tshisekedi boyebi banda kala tobundi etumba oyo ya dialogue tosali ba meeting mbala na lemba tosali ba déclaration biso na bino pona koloba ke président Tshisekedi ala visionnaire lelo histoire epesi raison makambo eleki na centre interdiocésain elakisi équipe ya président Kabila et pas équipe ya président Tshisekedi tosangani na kombo ya peuple tobimisi accord
makambo wana Etienne Tshisekedi alobaka ngo na mokanda na ye oboyebi na fait de route ya IDPS na balie na ye ya mibale tolobi na ba évêque ba continuer mosala na bango balemba te jusque na suka accord esala mapeto kende maponami na ndenge ya solo ya misato tolobi boye pona biso coalition ya balie Etienne Tshisekedi lelo okoki kozala te parti ya président Etienne Tshisekedi komo na mo IDPS biso toza balie na ye toza balie ya président oyo aza na parti na ye pe tomoni lelo ezala ba G7 composante lokola biso AR composante bazoloba ekende kuna na IDPS tosepeli mingi awa unanimité ya bato banso balobi ndenge wana tomoni ke tango tokendeki na makambo oyo ya accord mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi atambwisi délégation na ndenge elongobani esali ke ba composante nyonso emi retrouver na ye bongo lokola poste ya premier ministre ezo revenir na rassemblement biso balie tosengi ke poste wana topesa yango na ye na kombo ya rassemblement topropose yango na rassemblement nakanisi toza clair topropose poste ya moto wana na moto moko moto yango kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nakanisi mpona lelo tosuki wana na conseil national s'il vous plaît tosengi na bandeko ya MLC tosengi na bandeko ya MLC na balie boyebi président Tshisekedi poste wana ya conseil national rassemblement tosengaki yango mpona tolandela makambo ya maponami ndenge eza kotambola bongo na majorité na opposition banso toyokanaki topesa ngo na président Etienne Tshisekedi mpona honneur na ye mpona personnalité na ye na yango tosengi kome ba vice président eza misato bazwa vice président moko bapesa ngo na bandeko ya MLC na balie na ye vice président mosusu topesa na opposition signataire ya Union africaine bongo mosusu moko etikali topesa ngo na majorité bandeko ya société civile toza na poste ya rapporteur na bureau toza na questeur bakopesa bango mpo makambo ya maponami loko etali bapolitique banso tomi retrouver na kati ya structure wana 4 représentation bapolitique nyonso bazala wana bongo tosengi lokola topropose yango bandeko ya biso MLC basigné mokanda wana koswa na pesila tokota na arrangement particulier po totambwisa mboka tozolekisa ye mpona makambo etali maponami tolobaki na peuple ke tokosala une année po tokende na élection soki makambo ekomi koleka boye ekozwa biso ta ebele mpona ye voilà eloko toyaki koyebisa bino lelo yango wana toyokana mama journaliste aloba aza na question moko kaka eloba c'est pour le compte de Panorama d'Afrique. Je voudrais vraiment savoir, la coalition soutient Félix Tshisekedi comme candidat à la primature. Qu'est-ce que la coalition attend en échange au niveau de l'UDPS? Vous êtes en train de... Madame, nous allons attendre en échange. Oui, on est en politique. En contrepartie. Oui, en contrepartie. Qu'est-ce que la coalition a demandé à l'UDPS? Nous sommes tous membres du rassemblement. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'il y ait la cohésion au sein du rassemblement. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du rassemblement. Alors, on n'a pas de contrepartie à demander parce que nous sommes les enfants de la même famille politique. Donc, il n'y a pas de contrepartie à demander. Bango soki ebandi mosala ekobanda mokolo nini signature ezila mosala ebanda ouais yango tolobi na bandeko ya MLC bayebi lelo tozobunda etumba moko mpona changement ya mboka
po tokende na mapundami tosengi na bango basinye tosengi mpe na bango lelo totia kimia pour que tokende de l'avant na compte ya makambo etali maponami eya na ndenge ya malamu basinye accord wana po tobandaki bitumba na bango tosalaki mpe badébat ensemble jusqu'à la fin et surtout que tolingi na kati ya arrangement particulier baya mpasi po tolobela mpe makambo etali mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo ke ntango tolobaki na makambo etali l'équispation bango bazalaki libanda c'est mieux que bazala na biso totambwisa makambo wana ndenge ya mwa liloba moke mpona bandeko ya code 243 bazolanda yo na mokili mobimba no code 243 il faut bacomprendre ke na etumbu tozobunda likambo ya rassemblement tolobaki ke makambo ya primature edivise biso te ezala occasion ya cohésion tokendeki na mwana mboka Félix na bitumba e na kati ya bitumba ngo tobundi ce n'est que normal ke tozala na ye lokola ndeko tokopropose ye moko na compte ya biso topropose na rassemblement eza etumba ya rassemblement mobimba pour que na cohésion wana na ndenge tokangamaki na makambo oyo etali na centre interdiocésain togarde unité wana togarde cohésion wana jusque mokolo tokende na maponami ya malamu ya présidence makambo tu ndenge tokosala ndenge elongoba. Merci. Live na biso tokutana na merci. C'est ça. Congofrance.com